peuple ya diaspora a lancé un message fort lobby na elengi ya Congo bokoyeba oyo na koloba lobby bokomona kote bandoki ya Congo bavandi ya mibali alobi a partir ya lelo na décidé moto oyo akotanga kombo na nga na réseaux sociaux je mis mon argent en jeu oyo kokomela ye moko aza responsable ya nzoto na ye ya mibale na ye koannonce bino production ya orchestre quartier latin ya Koffi Olomide na Arena producteur entreprise Sokoko oyo akoze ya komeka kotanga makambo na ngai ya Sokoko oyo kokomela ye moko ayebi oyebi nga te nga mpe nayebi bino te a partir ya lelo oyo akotanga kombo na nga naye koannonce kaka tous les petits oyo baleka na Luanda bana Luanda bapeti na nga boyebaki vie na bino Sokoko aza kobetisa Koffi Olomide na kati ya Arena na moi oyo toza na yango. Merci beaucoup. Bambote na bino, chers amis, peuple congolais, d'ici Kabozali, donc tozongi lisusu pour to kotika kana système ya mobilisation. Toye poto panzap, toye poto bimisa en fait, hein. Quand ne bomona ki moi ba silence mais mikolo to zongeli ba activité na biso. Donc le pays va mal, donc il faut sortir, il faut parler. Bande comme il y a 2 jours, 2-3 jours awa, mutu ba bengi na kombo ya Sokoko, tolobi to kotanga lisu komo nete. Mais comme lobby abima ki po sa vidéo, pour kebisa batu o la personne qui a kotanga lisu komo na ye Sokoko atie mongone en jeu pour ça la biso mabe. Yangona na ye na tangi komo na Sokoko à partir ya lelo comme Sokotufi. OK? Voilà, à partir de là, on comme Sokotufi. Mais comme on l'a vu, on a comme na yo, on tient mon nom, je, oh, ce qui m'a été lié est allié. Donc, il y a un attendu comme on a yo. Bande komoni que 2-3 jours oyo, Sokoko et Loko, boke tu as foulé à bimisi na miso abatu, comme on a bien bani monde entier, alingi a comme la biso loup. Ayaki na boposo ya meme nga boye ndeko na nga bokechu to utambanda ka boye na ye ko soutenir combat boye nzoka ayela ki ne mabanga ayela ki bafula ye ayela ki que non mukili mubimba mon entier ye ba ye po akende pa ba jibe ba fula simba te inflammable ake papa wemba yembi fula mite inflammable aye pas siko ba lobi Général de Gaulle, bokechu wa yambo, voilà, ye pa na ye, bokechu a foulié les lois comme boyalina bimisa manzaka. Sokoko, au moment où bimi ça fait 3 fois bimi au sa ba vidéo, to chromiso chroniqueur. Au bando ça la ba vidéo. Au moment où on la radio na TV, yo pe to comme talo boy na TV, au chroma chroniqueur, sakana na ba combattant ici c'est la résistance. OK? Donc bandeko bon, moi, Sokoko abimi abandi ba aventure, on appelle ça kimbongo, mbongo pour la résistance. J'avais donné de l'argent pour expliquer que est-ce que tango bana rotina mbongo wana, obando tiango na ordre ya peuple mokondito, obando tiango na ordre ya boketu longombolo. Donc tu expliquer que ba mbongo wana bano pesa eza entre yo na boketu, pour boketu aza musicien. Boketu a fulio et puis en plus yo Sokoko oyebi ba mbongo oyo pesi boketu wana ozotanga wana oyebi kontona na ndenge boketu a fulio oyebi ke na mito yo mto defa boketu oyebi est-ce que oyebi ke na mbongo oyo opesi boketu d'après yo ozobeta ba mbongo moko ba somme moko muta lokuta lokota ngo kalate poza escroc oza femano oza aventuré puis oza muto bakimpi yebi ça que longo la bambo Sokoko, moi bambongo oyo tangi wana en temps normal na ndenge boketu afuli yo wana. Normalement mbongo ekokite. Normalement yonde muto zo defa boketu o defaute. Comprendre? Oyela ki makambo ko fulama, o fulami donc vananie kene na malembe. Donc ba ordre yo ozo yo pesa batu awa. OK, vous salez li kopa na bino na ba wane ba ndeko. Est-ce que vous savez ce qui se passe au fin fond de cette histoire? Yes, Sokoko bomone lobby à leki na TV,
à sali genre émission que non c'est moi Sokoko qui vais produire boké tu vois ce qui Koffi Olomide na You Arena yo Sokoko You Arena monyango nganantaba na Monique na Luanda to monyango chez Jonga ou to monyango na bité libulu manzengele monyango ndeni You Arena wana yo nengo telemi lobby wana na bilambo lataki à l'époque de 1900 Diego Ka wana ensemble wana latela biso wana yo Sokoko yo notanga komo no pona peso kanda po eloko lobby fo kangisa biso nyonso biso to zela kaka oyo lobaki incident diplomatique wana yo lobby ko créer biso depuis to zela kaka obima ovanda oloba po to créer incident diplomatique mais en attendant nazonga nano makambo oyo lobby hein yo You Arena oyo lobby que c'est moi Sokoko polinga lokumu makasi bandeko bomoni You Arena ya Mutunguba c'est les Rwandais qui vont financer OK ce sont les Rwandais qui vont financer donc pour ba Rwandais ba battre ba zui pena donc Sokoko pena donc ba sacrifier pena Sokoko ba yo Sokoko yo loba kaka yo muto ko financer ngo comme lela makamba lokumu ya wana bimaki lobby na ba oui c'est Sokoko qui va produire yo Sokoko zana mbongo yo Soko tufi Soko nye yo ozana mbongo ya ko produire arène You Arena wana omoni yango nganantaba na Moniki na Luanda to omoni yango chez Jonga tota mususu libulu manzengele tota mususu borezanga kombo epalo si ya sasape ya sonal omoni You Arena ngonde nini po yo bimisa ba paquet que non c'est déjà payé donc ça veut dire que ngamutu Sokoko walingi mama lokumu bref dans bandeko You Arena wana ce sont les Rwandais qui vont financer ango siko po ba bimpo reverser te ba MC Sokoko yo bando loba que c'est toi qui va produire le You Arena de Koffi Olomide mais entre temps biso to yebi que Sokoko azana mbongo te ya ko produire You Arena bon on ferme cette parenthèse bandeko bozo mona makambo ezo leka na Congo hein bomoni ba M23 ba bimi lisusu bomoni ndenge zo yinda entre le Rwanda et le Congo bomoni ndenge carrément Paul Kagame a lobby que non il est prêt à se battre pour les Congolais donc yem tazo boma biso a lobby lisusu que non il est prêt pour abonder la biso comprenez un peu ce qui se passe actuellement au pays wana bandeko les enjeux sont tellement graves makambozo ya na Congo wana eza grave vous voyez donc ba Rwanda bazo préparer mission moko donc pas possible donc ceux qui te cotissent distraction ceux qui te cotissent caraba aventure mokekei boyebi deke gomekei est-ce que vous le savez bon là ba grimace 15% salité que non il y a bloqué que Rwanda Air Rwanda Air Rwanda et il y a ici na Congo te wana eza ba mascarade. Ok? Ne suivez pas cette mascarade de 15%. Vous allez la concentrer. Soyons concentrés. Donc, objectif toujours tout droit. Le va tchuké. Tout droit toujours. Yo, oh, kokamakambo. Peso volant. Hein? Soko tufi. Soko nye. Oli wana to peso volant. Koko kumba. Volant à combat. Combien ça paiement? Au moins, on katani au bout de 3 ans. Au katani. Maintenant, imagine, Bayaba Banda, ça fait 22 ans de combat. 22 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Pendant 22 ans. Mon sentir qu'on met à paiement. Zala na makasi, zala na mbangu, zala na esprit. Taningo katani. Bandeko. Actuellement, les enjeux sont graves. Il faut te faire la mise sur la Makamba Congo. Vous n'avez pas remarqué, s'il vous plaît, remarquez une chose. Lorsque Makambo est important et les Kana Congo wana ou ici kaba Congolais faut pas faire la mise. Bon mon il y a toujours des distractions côté la biso. Ba même la biso ba distraction. Soit ba bimisa biso mutakala pour ba yeba Congolais ba bato buzo ba makasi ba linga na kama mitakala mingi. Bon mon soit ba bimisa biso mutakala, soit ba bimisa biso moi eloko moko boye pour ba côté donc pour nous faire rentrer une zizanie, une distraction pour ba que Congolais Nélo comme qui est carabo ya côté ici distraction. Makamba sérieux à Bossani. Vous n'avez pas remarqué quand ça commence à chauffer au Congo, tant au Batino surtout ba comme appena misuga na Congo boy au moins na ba côté c'est une distraction. Si quoi distraction ya côté c'est la biso et ça se comprend na makamba na ba musique.
Bon, moi, na juillet, août, donc, bah, juillet, donc, bah, concert, réseau, to, réseau, bétama. Bah, Moïse Mbi, Gégé, bah, Zoya, bah, na wana, bah, MPR, wana, bah, Zoya, bêta le 8. Je vais mobiliser pour le 8. To, bêta, nan, ma solo. Bah, na wana, bah, MPR, bah, Zoya, bêta le 8. Kuna, Mutungu, bah, Yepe, You, Arena. Donc, le mois de juillet, là, en fait, bah, Lini, bah, côté, ça, biso, donc, na distraction, comme ça, bango, bah, opérer, ma cambazone, n'a pas ça opérer. Maintenant, on va déstabiliser ce combat, va déstabiliser résistance. Est-ce que va simba ce que bokechu? Ya wana ngana expliquer bango. Ata bo simbi bokechu bisotoza. Hein? Tango 15%. Tango président na mino 15% bande konanga. Tango aleka na pouvoir. Tango PCA bokondi. Ye 15%. Bat baloba nini? Ce qui Félix a commis président, Komé Koufi. Bon, vous avez senti que quand Félix est devenu président, et si Castro Komé, il y a que télé ma penza, il y a ma casse. À cette époque-là, biso ba Maserati to bima. Bino babano kanisa que non, comme Félix a joui, to bomi combat Komé sili na diaspora. Ne ba biso to bima, ba kimbangu ba kimpafita ba kote la biso to bima. Ba tini futi, biso nyoso to bima, désordre ba mungala, biso nyoso. Na ba prof yumi biso to bima kaka tango Félix a leki. Bon moi ne to simba kombana, to tombo lango parce que déséquilibre kota ki penza. Na combat pour venir soutenir ba Obazala qui déjà dans ba Okechu, ba Pichu Shomongo, ba Komondo Iso, ba Yaedi. Donc tous les combattants là pendant ba Tikala qui penza, ba Simba qui bene la combat, biso to eto tie poa penza to bité, combat ke koyate. Vous comprenez? Donc tant vous kansa nenge boye et il m'a la pèse la kokoso, mais je vais parler. Donc si vous croyez que en voulant toucher Bokechu nebo quoi ici combat beaucoup aussi ata biso to lemi nzambe kimbango akotinda lisubana nisusu bakobima. D'autres vont sortir parce que le combat n'est pas fini, parce que le pays n'est pas libéré, notre pays est occupé, notre pays pleure. Mama Congo azolela, Mama Congo azolela, Mama Congo ça ne va pas. Donc bah si faut pas toucher ce que Bokechu. Erreur maman, basali maman erreur bande konanga. Vous voyez que ba combat to bunda ko bande konanga, je vous dis to bunda biso de mon côté. To bunda na ba koko, ba mvulu ziba vandi awa. Vous comprenez? Ba ngo ba no kanisa so ba tindi sokoko ya lo ba bêtise ba n'importe quoi allez. Biso no so to ko telema, allez to ko attaquer Bokechu, allez combat panzani so ko ya osa ba aventure na bango na ba juillet août, ya ba ambiance, ya ba danse, comme ça. Balkanisation au bandi wana pena basi sango bien pour distraction et koti. Bon moni nenge balu kelibino. Soko tufi, soko nia le sacrifier. Yo soko tufi yo. O moni nenge ba sacrifier yo. Hein? O bano kanisa nini? O moni nenge na batu o basala ba vidéo. To moni nenge ba vidéo tombo ki a pour dire que on soutient notre frère Bokechu. Et pour te expliquer, au moment où on a ata Bokechu a dit qu'il y a $1 million na yo soko tufi. Yebaka ke Bokechu a musicien. Allez moi on a degré à fouli yo. Je te répète encore yeba nate. Ba yeba en Angola parce qu'on a qui mouyibi. Ba yeba en Angola parce qu'on a fait man. Ba yeba en Angola parce qu'on a aventurier. Ba yeba en Angola parce qu'on a mutama solo. Tu es un voleur, Sokotoufi. Hein? Pour la personne qui a un incident diplomatique, ou un faux pénal salang. Pour tous les bana, aux la biso ba grimace, na robetisa. Alors que tu as vu très bien que Rwanda Moutou préparer concert ya Werasol. Et tous les concerts qui vont suivre là, concert ya Moutunguba, tous les concerts ya bana ba MPR, ba Rwanda bazana senang, ba Rwanda bazo financier. Donc ils viennent pour nous distraire tout ce monde là. N'est-ce pas? Donc, chers amis, le pays va mal. Mama Congo azolela. Ce n'est pas le moment de venir rigoler. Ce n'est pas le moment de venir danser. Hein? Quand ça brûle chez toi, on ne danse pas. Hein? Même quand on dit quand ça brûle chez le voisin, on te dit, mais si chez le voisin ça brûle, yo faut pas obiner pas na yo. Luka Kantini a mamba que non aider voisin, o tia mai pour maman te pas voisin. Voisin kuna munda kozo zika yo pas na yo ko fêter et ça l'a raté.
Bah traité un donc bah loba yonde mutu au pelisi moto pas voisin. Donc bah yoso que non luka cantine oyo boma moto. À plus forte raison. Moto so pela na ndaku na bino bozo bina. Boye pour baba ndoki ndaku wane baba ndoki famille. Les amis, Mama Congo olela. Les amis, le Congo pleure. Le Congo souffre. Un soi-disant enfant du pays nous a trahi 15% Félix. Il nous a trahi Félix. Bonsoir mon année tant que bima to dénoncer Félix avant que tu prêté serment. Moi je me nga Maserati nga nazora exemple ya bato soutenga nazora exemple nanga. Quand je m'étais levé contre Félix avant même que les élections commencent en 2018, nga na télémela Félix Ndoba, le jour que ce monsieur là sera président Congo et Kéi, on est foutu. Les lobes a raison, mais à l'époque, tant que nous que plus souvent voulu si va vendre awa aigle. Vous comprenez? 1000 ans d'avance sur vous. N'attends pas nous dénoncer Félix au tout début. Moi, na mo kwa bimika boue. Nazala na combattre moi à l'époque na okenanga ba classe ba tic ba nini. Allez ba voulu va côté linga bundela mabele. À l'époque, Félix donc ba kenana ko sala ba foutaise na bango où ils sont partis se retrouver à Genève là-bas. Quand Félix il avait trahi Yena Veka, c'est à ce moment-là qu'il y a la télé, mais la Félix. Nabano combattre Félix. Ce jour-là, j'ai dit, Félix à la tête du pays, on est foutu à côté Kamboka. Parce que, Makamba Salaka na Genève, kuna na loba, oh, penza, Kadiam Pemba. Oh, yo pena ki yungu. Oh, yo penza donc, à cause de la teka, bi pesa. Les gens ont raison. Mais à l'époque, les combattants, les finants, les menaces, les joie, les gens ont beaucoup de gens qui ont petit, on a raison. N'est-ce pas? Vos combattants, vous êtes des jaloux, vous êtes boyés, bambangista. Comment nini bo pesate? Les gens ont souki wapi. To souki wapi na 15%. Vous les soi-disant combattants Bolanda Félix. Et belé ba batama do ba zonga na soni do moyen pour le baïsa et souté pour déjà ba bima ba ganga. Hein? N'a pas que moi je répète, je dis pour Okena Félix, au moni simbité et puis au zongi, au bando dénoncer ma camfo zalaka le matable turambo maman vieux na paix sur le sac aussi causa. Faut la turambo. Pour y turambo a combattre biso tant que combattre Félix. Choura, azo vana na kiti, azo palo la biso ba combattant. Mais ake, amoni loko ezate, azongi, asengi pardon, abanisko ko attaquer Félix. Faut ala choura mboma. Po, bamisusu soni baneko. La honte de ça, ba vanda penza ka boye ba komota la kara de loin. Au moins ba bengi ba balelisi ba chombo. Ah, oui, pour boire na raison hein. Bon continuer combat et loko ezate. Mais bima na TV lobate. On ne peut plus savoir que tu vas ndoki, tu vas tomber à boma. Bon, que bon moni loko ezate. Bon, les canaux TV, dites la vérité. Hein? Arrêtez de distraire le peuple, arrêtez de trucs. Parce que, il y a des gens qui souffrent au Congo. Ma ezate, kolia biloko mati, courant ezate, insécurité. Donc, Mbokawana, ça ne va pas. Dites la vérité. Félix n'a échec total le mandat de Félix. Tolobaka ngonga, tolonalo la rakoto, nga Maserati na lobango. Bon, on va amener Sika Bovandi, ici c'est Kimpa Vita qui parle. Hein? Bandeko, le pays va mal. Il faut tous aller kenge. Il faut tous aller concentrer. Bango siko où on est censé être concentré. Maintenant des bazotines de la biso. Baya au distrait biso makambu toujours il y a musique. Bandeko nanga. Naba obaya o ba bêtise à chaque fois. Bino ko bunde la ka ba combat vous batakaka ba musicien. Batakaka ba musicien. Soko zangelo kwa koloba. Au moins nous sommes moni mazata au parlo makamba concert tambola kende. Ça sert à rien au télémawana au kromelanga di kromela mwanzana ma misapino ba loka ya salité wana au comme n'importe quoi. Les cas. Est-ce que nenge Congo wana ezo kende wana vous trouvez que c'est le moment de danser? Hein? Vous trouvez que c'est le moment de danser qu'on fait? Moi qui ezo kende bienté. Batubazo de la tongo midi pourquoi? État de siège na bango wana do Félix a fait la frontière, à côté ça Ouganda, à côté la biso de siège, à côté ici ba Tanzanie, à côté ici ba Rwandais. Na est-ce qu'on a banda à côté ici bango biloko wana nyoso. Batu bazo kufa donc c'est qu'on kufa na ba degré moko donc pas possible.
Donc vraiment, après ça, pendant occasion, donc, à l'époque, tant que Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Félix Fena Tchaboye, entrez. Bana Bakota, vous avez fait le bilan des morts depuis qu'il y a leur foutaise d'état de siège. Vous avez fait le bilan des morts. Bon, mais combien de personnes bakoufaka par jour? Batmaleki ko koufa ko le quand même temps avant même bacha état de siège na bango. Hein? Bandeko, de la manière dont Mboka ils ont que Batou Baso couvre en désordre. Les gens continuent, les Rwandais continuent à nous tuer. Et c'est le moment où nous bolingi kabo yobina. Boy nous sanga bon. Tant ba yobina wana toye to bini fali soki nini ngo kofito. Tant to yobina wana ndeto zunini. Hein? Ndeto zunini. Mutu ndeti mutungu baba mbongo esi azui na vie na ye. Ba voyage à sali, ba concert à beta wana ekokite. Boy nous sanga wapi no kwa malonga akoyobinisa biso awa. Alidor nzembo na ye alidor akoyemela biso ngo na modèle ni nyango oyo toyoka te po il faut kaka ayo betela ngo biso alidor ngo na concert boye bisanga na ayo beta ngo na modèle nini comment bon on a dit que ce sont des distractions quoi hein est-ce que c'est le moment de les amis bande konanga na yebité hein n'est que ce que nous avons appelé kana ya makambele kana Congo netinga na ebité ngako bofingaka ozano yo kendo lukape na yo ozandambu bon biso netinga mazera tinga mundana nga metiola hein nous on est kambo to donc ba 50 ba 25 ata kutunasa na 1% ya DRC to lo bat bon admettons que mazati ozaka na 1% ya DRC nga au moins na obundela siko ba 1% nga siko ba bino qui est de père et de mère 100% pur jus bon moi na pasi wana tous les jours surtout ba bino wana diaspora bon comment ba esclave na ya bato Afrique tous les jours faut botina rambongo budget ya Afrique et kota na ba budget na biso na poto donc tant ba so futa yo olongoli ya ndako olongoli ya ba course olongoli ya ba transport olongoli ya ba assurance faut on l'appelle budget RDC donc comment ba esclave donc comment ça la bato ya ba Afrique au moins l'appelle mutupe ayebne yote a sengoka aide na internet ya sunganga awa ça ne va pas Toro sunga. Donc, vous ne voyez pas que ça ne va pas. Maintenant, est-ce que c'est le moment de venir dire que non, Toya Robina, donc Tobina quoi? C'est le moment de danser. Hein? Non mais sérieusement, soyons sérieux quoi. Soyons sérieux. Bah dès que le 8, bah le 8, les enfants MPR là-bas, na wana balingi ba yo bete la biso awa nini to salité. Mais en dehors de nini to salité to yeba ndemo misusu eza na ngoka bandemo ya aventure. Ya ba ambiance. Siko ba na ngopa ya ba MPR ba koma na bango ke pe batu ya Félix. Hein? Ba koma batu ya Félix, batu ba na ba MPR wana. Siko boye bisanga ils vont venir danser biso toke na nini wana ababandi oyemba nini to salité après tant basilisi nini to salité ba continue sous banzemo na bango ya mukili wana boye bisanga bande konanga franchement je sais pas quoi le peuple congolais non mais loba ya tchuke quel peuple en fait. Quand vous venez nous combattre ici, je me dis, mais est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe dans votre pays? Babiso oyo ba moitié ndambu. Tozo bundela kamwa ba pourcent wana. Bino ba soi-disant enfant du pays. Nga soki lelo France et lobby, rentrez chez vous. J'ai au moins 4 pays où je vais partir. Hein? J'ai au moins 4 pays. Si vous avez un pays, c'est le seul et unique pays que vous avez. Dans la distraction, Masanga, Bassi, ceux qui donnent les concerts, vous attaquer Bisso. Mais finalement, on peut être aussi inconscient. Comment un peuple peut être aussi inconscient? Degré, il y a inconscience, il y a Congolais. J'ai jamais vu. Prenez l'exemple du Mali. Le pays pleure, maman
Mama Congo azolela. Chers Congolais, je vous donne un message. Mama Congo azolela. Le Congo pleure. Moketonda Bomengo. Jardin d'Éden d'IRC. Catastrophe de bénédiction. Scandale de bénédiction. Congo azolela. Ce pays béni de Dieu. Une terre aussi bénie. Mais azolela. Il dit, mes enfants m'ont abandonné. Mama Congo azolela. Lobi, vous m'avez abandonné. Vous m'avez livré entre les mains des pharisiens. Bah, pharisiens de bah, Rwandais. Pour des miettes. Yo, si ça va payer sur moi $10,000, ok, on s'en met moi 10, mais c'est rien ça. Ce sont des miettes. Parce que ma miette, on va payer sur, ça t'appartient, c'est ton pays, c'est ta patrie. Hein? Tout le bana munoko nini. C'est votre pays. Mama Congo azolela. Bandeko le 8, bisonyo son à Paris. Bino bana MPR nini to salite. Biso to lakisa bino que nini biso to sala. Boya. Venez jouer le 8 ici là tozo zela bino. Bino bana MPR. Vous dites le 8 non? Venez. Chers amis peuple congolais, bisonyo sur le 8 toza awana Paris. Bana wana bayembi nini to salite to sepeli to beteli bango maboko to lobi c'est bien, bravo pour la conscientisation. Bon continuer ko yeba banze moi boye continuer. Non, bayembi wana esili bazongeli na bango suma comme na bango ba monde. Maintenant eux ils veulent venir danser, nous faire venir danser. Venez danser nini to salite. Nous on va vous expliquer nini biso ba résistant, ba combattant, ba patriote tozo sala. Le 8 peuple congolais, je viens mobiliser. Bissonio son à Paris. Comme Bango, bah nous va distraire, biso ba côte biso buzoba pendant que ba Rwanda ba zo balkaniser Congo, pendant que ba Rwanda ba zo bomba ba ndeko na biso. Donc biso to zala ki di ba ya ko bina, kuna Bango ba zo bomba ba frère na biso. Venez. Mutungu ba yaka, Sokonien yaka. Vous en boya. Boya, tozo zelabino. Venez hein, venez. Europe et ça awa boya sokoto file sacrifier yonde mutu ba sacrifier ba otindika no kende zela yota ngwe ke yinde lo yo sokonien yo o mona ndenge ba misemba ko baluba yende moro ye moro mutasala makambwana. On est ici combat oyo tozo bunda naba 12 millions de morts. Combat tozo bunda naba kimbangu naba kimpa vita naba nzinga. La reine Singa, tozo bunda na bango nyonso, tout le royaume Congo se bat avec nous. Donc, bino so bo kanisa kezama seki eza ba jeu, boye kara du jour au lendemain, boyo bundisa bitumbo ata biso to lembi, barobimba misus barobima. Le feu brûle, la patrie ou la mort. Bon, on a le flambeau. Voilà, c'était pour vous Maserati Kimpa Vita. Chers amis peuple congolais, le 8 bisonyo surtout à Paris, tout expliquer na nous ba na wana ya ba MPR wana. C'est pas le moment. Le pays va mal. Mama Congo azolela. Ingeta, c'était pour vous. Kimpa Vita Maserati, on est ensemble. Merci. Peuple et diaspora a lancé un message fort. Lobby na elengi ya Congo. Yeba, on a koloba lobby. Okomona côté bandoki ya Congo bavandi ya mibali alobi à partir ya lelo na décidé moto oya kotanga komona nga na réseaux sociaux je mis mon argent en jeu oyo kokomela ye moko aza responsable ya nzoto na ye ya mibale na ye ko annoncer bino production ya orchestre Katerate ya Kofi Olomide na Arena producteur entreprise Sokoko oyo akoze ya kumeka kutanga makambo na nga ya Sokoko oyo kokomela ye moko ayebi oyebi nga te nga pe na yebi bino te a partir ya lelo oyo akotanga kombo na nga na ye ko annoncer kaka tous les petits oyo baleka na Luanda bana Luanda ba petit na nga
boyebaki vie na bino Sokoko aza kobetisa Koffi Olomide na kati ya arena na mwa oyo toza na yango. Merci beaucoup.